ebandeli moninga Nzambe asala kilola aikosala mokili asali mbisi na mai aikosala nzete asala damu na eva mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie maman c'était en ce moment libala ebandaki nedenie libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye mama perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye donner aux enfants ce qu'ils doivent avoir. Qui n'arrive pas à embrasser. Ah, voilà. Ça te fait grette. Il m'a dit que ça que sur la route. Eh, Coco. Sylvie, voilà qui tombe. Banda qui va nous mélanger à ta J, aux autres peu on nous mélange. Je vais dire ça va. Ngaga gaoui. Ça le coup la menga. Et on commence à mettre au hôpital na l'hôpital ça va kulala pongimbe. C'est toute la même chose. Sylvie, amende le meki. Kaka nini na pina. Nalobi ya papa. Eloko yo uti na mboka, kaka osimba biloko nyusu ya ndako yo ngo bebisa yango. Otiki mboka kuno tiko sala bilango ya ko ya otia kwa ina kama kulo. Sylvie, oyebi ke nazo sala ba course na ba bino o chauffer biloko papa na bino, o soka inga na ozala o servir. O vandika na papa conseil ni na malama o pesa. Maman, sina chauffer. Papa, ngana sina lembe na ndako. Nazo zela mwana o soka ye akabola biso ba nzungu. Ayebisa mutu na mutu role na kati ya ndako ozokanga mpona moni eloko etikali kaka awa napesa yo mbongo okende wenze olamba biloko banda kokabola Bukilo ubandaki kuluba naza kutala yo kaka donc naza kutala télévision na nzutu na yo ukumiki yungulu papa ngana sina top ulubaki na tali yo za kuluba na lubi lo kumokutu top ba stop no na boy ngana kozela Jean-Pierre soko ayebisanga uyo tikala ndako ungana kei na lubi atanki uza kuluba na ndako atanki nazali bokilo na yo soki Jean-Pierre azali te ngane mukolo ndako oye kwa mfute ngani to wana mfute libota na ngai ngana kobima sute kuso na ngai kosala na kobima sute na kovana nazela Jean-Pierre soko aye bongo totala akona yo ou bien ngai Bukilo tala awa na ndako yugu ngai koko ngai tata awa ngai mutu na butu Jean-Pierre awa na ndako yuzela likambo ya kuluba te toi tu ngai baba akan ki ngai monima nasina lembi pe na bimi nasina lembi na pokwa soki Jean-Pierre aye po nasina lembi na pokwa azwa solution soki azwi solution te nanu lembi te qui est là entrez. Bonjour. Ah, si. Coco. Ah, avoué. Coco. Ah, si. Yashi, Nabi, Gazi. Il est comme un million. Alobi ya. Oye lisusu akosani. Oh, naye papa. Epa ya papa. Nalobi ya. So olingo kutana na ye na balabala awa te. Kuna. Oh. Bukilo. En tout cas, ukumi kuzadire. Sili ya sana ndako na yai. Ya tata na ye.
Paki ni usona tata na balaba. Impona nini? Impona yo madame mampoto. Yo ndio bande ocha mibeko awa. Mais likambo o liloba o ya suka ngana lobaki. Azoze la Jean-Pierre. Naza susu na baloba mi bala ko lokate. Botika ko fete na mwana na yo. Mais na pokwa tokotala. Yo muntu kutala. Liloba na ngana suka yango naza baloba mi bala to misata ko bakisate. Ona sina lembi. Nanu lembi te. Champion ngai mutu na butaki ndako yuze ya shiri. Uyaki ya tal. Na bilamba uza kulata lukula banganga nzambe. Chini. Chien. Merci beaucoup, petite. Koko na sepete ndo ozofina mama ko. Bomo lobine mabe. Lobine mabe ko. Atata nzambe. Sylvie. Tala. Umuntu. Makambo mbonzo ibombi makambo mengi. Soki na lobili yo oyo ngana yebi. Tala. Kilibiti kusala yuna mutima. Kilibiti. Yebi. Tala zila. Botika na ba discussion na bino. Koko. Nana ekoko basi. Tala la classe na makambo. Mais moi peut-être que classe yango ezali pour le but que dans la kati. Voilà. Uzampo ko sina ni Sylvie. Ko. Muntu qui peut pas makambo luka bana ndako qui peut pas. Ngai ko kuna zali na sabu. Tala makambo nyo. Bonjour papa. Yo so sali. Mais quoi papa? Papa nini? Tala Jean-Pierre. Donc yo so yamba bato à l'absence na ngai. Tala dikamo ni. Tala ngai na tata na buti yo. Bakoko baluba boy. Matoyi eleka ka mutute. Shoki eleki matoyi, eleki mutu ukumini kula lapini. Papa, nasi na yebisa pa mama na bango. Naza na besoin na bango te. Na yebisa mama na bango akamata bango lokwa cadeau. Ah c'est ça oui, na yebisa na bandeko na ye. Ba mapa so ba ya na sima na ye. Na yebisa, naza na besoin na bango te. Dis Achille, qu'est-ce que tu veux faire ici? Hein? Achille, je t'ai défendu de mettre tes pieds ici. Tu as compris? Allez dehors. Maintenant dehors. Si. Dis-toi. Papa, combien de fois je vais encore le dire? Naza na besoin Achille là te. Naza na besoin ba lek ne ma passe à te. Donc c'est fini, j'ai déjà coupé le cordon. C'est clair? Hein? Oui, c'est clair. Dis Achille dehors. Achille Libata, Noki, si. Il n'y a pas de question de merci. Non, vous en raté et c'est fini. Tu quittes. Bata, qu'est-ce que tu viens faire ici? Hein? Allez, dis papa. Si, putain, hein? Na yebisa yo. Je ne pas recevoir de gens. Hein? Wana jantel. Si ni muto yake wa jantel. Non, papa, aux la télévision. Pendant 6 heures, il est royaume, autour de la télévision, autour de l'ONU. Hein? Papa. Batu baza na kati, baza mabiza wa. Français yo karaté, autour de la ligne. Hein? Aux télévisions, autour de la Kikombo. Nino Kumbo, papa. Oh, dis, c'est quoi ça? Non, papa. Pardon, hein? Ah, m'a donné comment on dit ça? Bon, ngana lubi boy, ngana mutu na buta yo. Ngana mutu mimi ni boss. Tukutala makambo na siba. Mwana ni si ndugu sana ye. Ani kutuka yamura kusoba. Moi je wana ngana commission soba. Non, c'est bien. Faut y ma camoté. Voilà. Ouais, c'est ça, l'amour ne te dit rien. Allez, papa. Il camoté, mais au long, on n'a pas ya pourquoi? Ah, ça n'est pas l'amour. Dia kama lempo. So kudia bang lokoni sikumba ngiloko. Ngana zakho kuna bini na yevu kulamba. Motekambaki mose kuna na esopeli kongi na moto. Coco, gente, bon appétit. Vous connaissez comment beaucoup, hein? Est-ce qu'on va beaucoup, hein? Vous dites la catenga, yo te hein? Vous m'éteignez, Coco. Pourquoi vous n'avez pas de casse, vous n'avez pas de dengue. Jibu boy, vous connaissez la petite nangai. Bon, tu vas faire, hein? Tu dis quand tu es à Chilate. Akende na crash, ndene. Bien, Coco. Vous y allez pas goûter. Yo. Kiele, Coco machina yo. Ebonga ezanga. Na moya awa bo pamba te. Machina ngai. Coco. Silanga pepo. Isili pardon. Oh mais la dana shila ya na osombela o. Yo pe uthenga bakati kwani. Hein? Nongo kuna. Kuna senyo. Uzila kanga na senga yo senga. Baya ko senga ipako to ba senga yo.
nungwa kuna mkivi otolia kasi ko ndende kasi buvana te ko shila ko ndende ko kama jele ko ya sudia dia lo ko le ba ko dia ipi ba se mix mwana na sasa no dia ti obuke na ko no nakata priere te mama bilanga sona salite tukudia ndenge nini kutu lelo yo ndambo na lambe bafuti ngapako vraiment nana futi opako kasi bana wana bakoko na ngayo baye wana mama mwana lokola pau yo salaka wana me bosalaka te boza na droit ya komema kiloko ate mama soki vraiment chine akobala yo ezaka nzambe moto ayebi likambo wana mama oyo baza bakoko na yo aza na eloko ya corrompre tosilonta so nzambe alobaki akobala na chine biso ata tolobi bakobala mais akosenga bana bato mbongo na sepeli nango ata moki biso mpe totilanga na ndako nake pa terese kuna yanga natala mpe mama micheli so mpe avandi nabeta masolo koko ulanda wana te naza koko na bino soki bino boleshenga te nani akopesa nga lisusu pako wana te koko vraiment bakoko na ngai koko vraiment nalobi yo mpe oyela kaka nga shile koko baba camarade na ngai kasi yo oyaka yo moko atango mosusu ye yo moko oluka shile kwa nini kasi aza kubala camarade na nga aza mpe mobali na ngai ayaka komapesa shile moto eza problème opesa shile moto eza problème osepate elongoni ambali na camarade na nga aza mpe mobali na nga yo olanda koko alongwa kuna yo komela yo pesa kilo na biso komela eza yo wakopilwa camarade na nga kokopilwa mtino bongo te yango wana nalobi bino mibali boza kolanda kaka shile po koko na ngai azala kitoko mingi lokola ngai moko muyishila ye Tami magatumishiti Dango dia pashima wakela kwena yenge Moto na yo Moto ilemo ya molimo Ero Sila ero Nge biso to uti to ebi université Nge to ebi te Yo ero Koko, nene Bien, Achille, koko yambi biso vrai Koko chosa lezi Kama lamu Malamu Yo, pimata pimata Abanda kama J'arrive, voyez kala Koko yambi biso pena Niko Chérie, bonne nuit. Kale Batandi. Mona na kana mwasi na oyo mona ate Bino bino faut beaucoup na trop. Ni tinga pe kutana na ndeko na matro. Boskisenga, ils fa nga moko likama. Bo comprendre nga promete. Munga te bongeza te. Egoyaka kaka, egoyaka. Oh wapi susu. Oya si la bis na imsaki wana ko. Nena ngote. Nena ngote. Yo yeye. Izala. Tout ça. Tout na bolite ni lamba bo comme ça. Ici. Mais on peut pas tout na ngapo kana. Utambuli na yo bo na lamba bo masolo ya solution. Sabu ko ni de boji. Bona de apola sabu kuna ngamo. Ipo misenyi lo ni ba. Obi batu boni ba moni na nzela ba tsa. Sikondi na komo sina ba. So mo sina mo to beti ba de boni ko. Ba zuweza nga sanso wani. Faut piquer pindi. Donc nous en avons résister où mais là. Reprendre le verbe sans terminaison. Non, les malanga ote.
ata balobi bakamara na baloba na bango na nanga kuna te na nanga kuna te ade ana linga na ngai oyo nayebi towana moyen te naolona normalement faut s'aimer eza etinda oyo batindela biso donc pozwa polona donc soki oloni te jamais okobukaka donc ya mosala oyo eza normal ozosala okobukaka un jour ata bapasteur bazoliaka na olona zobana aloni bato bandimi baye aleka na kati wana nayebi te naobuka shi nayebi papa unatala opena bien pena elo te chez ozela nano bonjour zongawa ozobema nini nde mwana otambola na babala mpo nasala lisusu nini yo fandi kuna ye bafandi kuna nga mpe na ye mapeza donc tokomosala baconférence awa na ndako oyo ebon ye so azwi problème nakende te ndeko na bango kuna azobela makasi ata yo moko yo mpe so ekoli okende kaka ebon yo soki mwasi na yo mpe azwi problème yo kokende te kasi ezaka ndenge mo mona tuna yango ozosilika po wana epuis oyo batonalité ozoyebisa ngai ozokomprendre ngai te naoloba nte balanga jo ozoloba na ngai oyo so ozolanda mpo na lipapa oyo me nayebi so un jour lipapa oyo ekobongwa okomona lipapa oyo ndenge osala makambo nango oyo tokei epuis chez yo na respectako to mais soki ezocontinue kolonga na otobeba nabi ndenge alengisinga nzoto atinga bapeke na ekoli asiboye kaka kokolika bokeyo kokolala kokozunga ata tozongi ekomi nini ya ndonge o bokatolaka na bavi ya boye bozosala na bana na bino nini bisusu tosali basankusuti nini Dengan ada sesuatu sini kan ada sesuatu dulu kan? Sesuatu kan? Buni vitu makasi wewe usisimame. Ngana kunya shini. Nakomea shini. Buni ndio na shini kama. Nikumbu nika na lubata na kusa umbati. Na singo partner, na pesa na partner na situ. Na pesa partner, ngana osingo wa mbongo zo musipisa ngati badepasi mine zo ke misala shini. Ashira na mwasi na. Na fete mine zo sale la e bongo sepesa ko sepesa ote. Ane zobona utumsana katikati ya kutu. Tika ngai. Alobia. Ndio bi photo yeda na kama. Kama vi ko ashila sana uja fi na kuma te. Na sala mo ba moyena. Vomena ide mo sheri na. Oyebi lobi te voyela biso. Biso ezala pe to yebi te. Bebe oyebi biso futa mo chikilo ya chiki yango vide na. Oyede ko pe boulot. Sheri yango na to wala bona. On des acteurs à chiffre pour aider na ndenge na ye. Kasi nga boy yo bi go ide ashi. Aide yo bi out. Lutu msangapani. Tikanga na kimia tikanga yi. Iya kama mbali na mbala wedi ngana nyaka. Ondo changa makili ya pampa tikanga yi pampa. Chiza mwashi. Tikanga yi ngalo senga mama mono debe bloka patu. Na bezana futa ngote. Oyanga uzolo bata elo mo tuzu kanisa ngote. Mais ashilo lati na nzoto konjike ashila za mwasi no ondola na shit ulia na shit boni boy. Ko ashila komi elo nyango Na ekuchere. Bongo zana kongi. Uto sindo yango kubumba. Bongo zana pesa. Sunga ngaka ndai. Mungu eti futa ngapa. Pesa. Pesa yo kuva sigilo futhi ngifuna baluganga kana balugumba kisangilo mbamo ukamsana moto na yo moto yetu baketumbelo sona continue tala biloko bona kozwa mbongo wana wana azosouffrir okozwa kaka nakotikala kokontaka kaka na ye te po aza soki talaka azabi mwana bato ekese contene eza likese ya edit soki akoki te nga mpe naotia otanga naotia mwa poa tobanga poa nzambe asungaka mwana nzambe alelaalelaka pamba masi yango mpe naolela nzambe soki ozwi likambo ya bofu oyesa nzambe po nzambe abi na circonstance nyonso oyeli po okomiseka omezire eza te eleka nango eza passable merci mpona likambo azomona omitungusama yo ozomitungisa te parce que oza na facilité ozango mingi ere mo boisa bien te kaka ye opesa nga ye apesa nga dona na motu mota kosunga nga donc ça me fait mal okofona ngai na mokili ezalaka ndenge wana nzambe asala bato mibale pamba tofanda likeur
bon pour na kuko na yuza na ngoti non pesa na vous comprenez bien quand même. Vous comprenez très très bien. Ah, la vie d'un homme. Comme ça. Mais la vie d'un homme, na yeba pe mutu moko boya, azaika ko vivre meeting ngai ti pe asisaka pe azwaka. Be master moko pina bazwaka na bongo pe. Ezala ngo Achille Mavre. Abandaka pe ko vivre boye meeting ngai. Donc otanga ya c'est quoi? Yo de bien aux attentes à moi boulot ça. Bon aussi ko biso lisungi zati. Donc nzambe kaka so nzambe tele moyen. Eza na ngo danger te mon frère mais vraiment est-ce que na tant que au boulot eza na besoin nanga. Chiki pesa na besoin nanga. Donc na mo ça lokola na mo forcer ko nzoto quoi. Na sala na boulot na ça na Parce que les gars n'ont pas. Oya suna parler femme lisusu ya na parler ba dérangement ba femme oh ngala ko latia boye na lingi meshe milaye bibi nikolo linga maboye na lingi chosi ba boye donc vraiment ça la nga moi tout mon bon Comprends le perso. moto ekambaki mose kuna na esopeli konzi na moto na yo moto elembo ya molimo kolo tobeleli lelo molimo ekita mpe yosala yesu moto na yo moto etumaki etumbelo ntango delia nzambi makatumishidi yesu mudango diapashima wagwenagwena yenge moto na yo moto elembo ya molimo Où tu es pour combien? ukamonde na komi andini Boni ko yona. aza bien Ah bien. aza bien toza na biso bien Ah, boni maman. mama pazani bien Papa za bien. Koko le bien. koko bon koko apesengaka bilo omona yo otikela o omazola na susi nazolamuka na susi na o tolamuki kabo no sivi po totikela ya na o biloko Ah, koko ba vina kanisi ngam na ngatala ba boyo. Am na to da me. E ba pe koko ba ga. Am na to da mi go. Ah, usa pi. petit na biso na petit na biso. Bon, omirani. ondira azobanga Non, na zobanga te. Nazo da mi terminer na petite sœur. Na parler aussi bien. natiki Là voilà trop bien ce qu'on a. Ah, merci. Oh la main on dit là. So you the like it. Na ngi ga isa Jonas. yasi kolingo oti odetwa Kuna na kali. On a cherché ça, on peut tout chercher en faire. Nous nos petites sœurs na bien. mo petit sœur na ye bona okosa omo ata milai te Bon yo comme non. okona sivi Sylvie. C'est un amène déjà merci. merci na sensi ni Mais non, pour même na botu to trop. Qui me dit va au poto télémail vous sommes qui panzana mabe. Ouais. yeso Achille la pire na to bon ça bien inde na nga vrai. yo emo otikala emo 10 Ouais, tu vas da baby ta de monter ma voiture. On a comme tout ça okomuna ni comme na mbonge. Ah, l'homme en question quoi. Bon, comme un institut to ba trop que dans sur carte de visite na. Pour nga na tanga na mena na sala na nga. Ah, bulo mama quoi. ndela ngoya mo bakotla mesh batie belastique evandi bo olingoka yango Neti ya yo. nalemba bafanga kitoko nalemba na termine olingoka yango ekaka omo ndeti ya yo soki otya couleur moko ini ya belastique yo fokanga omi bambonge bokimani elo nyelingi okima mpona sita moni olingi okima olingi okima selo wana mono soki osasanga soki baje naotoli wana nani
Tantine, oyebi nga te. Oyebi ngai te nazo biso ba Moi, jeune na maleme yo ko yebi ngai. nazo biso ba jeune na mobali na namoni passe pas confirmer ngai. C'est la zelana. Eh, bonge nini yango? Wa shila za. Mi telema. Telema. Mekewa. Telema. Natema kinga. Na yela Simba. Sila. Ona simba Ashila za. Ashila On va za. répondre nani wala bana simba yotu na machine on répondre bien. nato ona simba Wo simba koma. osaka na nga ona pesa speed Attention dit. mange tikanga tikanga Ela yo. tikanga Boni ko. Vous avez deux ans université avec campus. Hein? Il nous balon la classe. Hein? Ba ifi mon eza ba université pa pa ba ke bunda. oko téléphone Ça tout le monde yango te kola tola ndanga tene. loko aza pet campus bima na libanda terrain net bima na libanda na beta bima na libanda ona na sala OK bana ko beta ma. Ke bana. tikanga na kobeta ye na kobeta mwasi na oko Wesana. onga profenga C'est faut tout na lo musu. Eza bon na te boka shi. ezali ya shi okanga ko expliquer nga Okanga pa pa université. Bonga nani? Bonga nani? Mais bonga mu ya shi. Bonga shi. Mu okanga pa pa. Bonga nani ya shi? Tantine. Betinatu na betinatu ba Tantine. Oeli nani? Oeli ya shi. Oeli ya shi. Mambo simba. Ola ita era pamba na oeli ya shi. Era pamba dala. Ashili wana olanda. Magende na nchi. Ngapi na kipanga eba ndala seti likolo. Elote. Ashili wapi yango? Mama dala. ashili oyo biloko ezali osambwe repete kangilo repete Yo sakalanga. koleko ozipe courage olinga basi ozipe courage olinga basi toza na institut oyosanga soni te tala twana belle campus awa nayebi bango olingo oloba nini ebo oyo olingo oloba nini yo moto obi te kaza bora shili ye moto alobi kaza olobi kaza bora shili mais alobi vérité mosuku alingaka bombela ashili namoni boye te olingo wanga olobi makambo mosusu olingo wanga na yele mosambwe olingo wanga okeyoka musanga nafuna limwa kaka ashili obile kokanga mosambwa Mama, c'est ton bala au boité. C'est ton bala au boité. Odi kanga leki na. yokaina eloko azoloba Dala, c'est ton bala au boité. Moi ça boit ton bala au thé. Nga na leki. Na nganda na au thé. tala yokana bisoko pauli domisere nanga mwana ya pere pauli yoka ngai mwana ya pere domisere nanga aye kotala nga kopa tindelinga bongo makozolo na ndako te mpe otalo awa sila bomaka moto sila bolingo eza mpasi sila lilisa toboksa kolanda tala nga na bope mbware yo nakolakisa o baverité nyonso oyo ndenge olingi tala nagumna aza kogumbama matata na mokongo na nga nasa zotour 4 fois mpo ndimake naza baloma maso tokenda tatinamwana ya pere ese légume vert na tobina tobiso J'espère que non yo litre. yo litingana lia Lobi osala ki bongo. lui parce que Oui, olia muninga le moko. nina stanza mbaya zele kwameli masanga nzala zela yo zela litata azosakana ngai ye Ete na yo lokile mbongo nyonso wana yebi ya mutu. papa bino tosalaka biso bino mibali fo boluka fo biso basi kozala ye tobia tolata ya bongo Esa ndenge washi. so mosala so tobotela bino bana tolambela Boso kwa tambala biso kosala pale. nonokambola misala ngaso na suku yo mpasi
Mwana mwa bukani boko a imité Goldberg na tête. Oui. Entrez. Entrez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais kolukana ni. Non. Eh, nazoluka Achille azawa. Achille avanda rata. Pesa ndako Achille, pesa ndako bana Achille avanda. Mais yo namona kayo ndako na ngai ti. Na ka papa oui. Eh. Paouni c'est ma fille. Paouni c'est ma fille. Et je suis en train de chercher Paouni et Achille. Achille avanda rata vana na kitambo kuna na veni bangala 27 soki kuna okuta Achille. Achille avanda rata. Ah bon? Paouni pa ayaka par hasard soki aikola na mbani Achille. Ah bon? C'est comme ça que tu me réponds maintenant, hein? Écoute, moi je suis en train de chercher ma fille. Elle n'est pas ma copine. C'est pas donné à tout le monde, je te dis. Une jolie fille comme celle-là. Et je peux pas la perdre, je vous dis. Je peux pas la perdre. Ça, je vous le dis sincèrement. Je dis sortez de ma maison. Sortez. Ah bon? Ah, je vous dis, vous allez voir de quel bois je m'échauffe moi. Mais je vous dis que vous allez voir de quel bois je m'échauffe. Mais je vous dis, je sortez. Je vous dis. Je vous dis, hein. Mais ça, c'est pour un gamin poli. Il faut un gamin poli. Oh. Putain. Il y a un français, mais il y a un Oh mono, mama pupeto. Fatira mudoni na yo kubongisa te. Ngaitata nazana kusukula yangu. Ndabupeto ya ntuvu. Enima. Ah. Oyo. Akagadia. Ya nima. Oyo makaka diaka. Musale ya bupeto. Kanzi. Effectivement, c'est ici. Moi, je vais camion. Hein? Mbongo. Bah, et pas pour le mbongo. Pas commenter la vie de l'équipe. Azana mbongo, nangote, moi, j'ai besoin de ma fille. Kenge bakalo. Ongele kwa mikota. Kima kisala ngatoto dia bipeni. Nembako. Bonjour, papa. Aki? Bonjour. Awande pa ya Jean-Pierre. Voilà. Je viens chercher ma fille, hein. Paouni. Dala. Mama Bupeto akabaka pa ute awa. Papa, moi je cherche ma fille Paouni, toi tu me racontes des histoires, c'est quoi ça? Tatanzana. Donc ngai mukuluboyi, donc nakamata na bimisa gaz nanga donc bêtise. Awa pa ute tukabakate. Ça. Bakokanga na yo na mokolo ndako na bato nyonso na kati ya ndako mpona mwana na ngai. Mpona mwana na yo? Ye nani madame Mankoto? Papa, toza bazo bato ya kotuni makambo mwana awa papa. Toza bazo babiso. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire, le yekuluka pas ou mais le yekuluka moine. Mais quel est le bukuluba pour l'année? Na lobi, ezali pa ou ezali mwana na ngai ya mwasi kombo na ye Paouni. Ozoloka, mwana na bino Achille. Nde moto azuye na ndako 2 jours azomona na te. Okay. Oh. Achille? I. Na mwana na wewe nani? Paouni. Paouni. 2 jours. Papa. Mwana na nani? Paouni. Na Achille 2 jours. Ah. Achille. Papa. Ye nani Paouni? Nani? Mfano na dimi uto nani?
asa kumbize no. Mais c'est quoi ça? Izali kama ya kwanza, tena izali kama ndia kutuna. Asili des jours. Na empauni. Bana kifungu mosi. Des jours. Papa. Na lobby, ce qui a dans la carte ndako, bobenga na ngai. Na ndako kaka nani Sylvie. Pauni au na moni pauni. Kanzi na zakuluba burazi na Yesu uza comprendre ngati razi na ye. Sili nani pauni. Ah. Koko nini ngo? Donc ça veut dire c'est-à-dire donc évidemment. Bonjour. Bonjour. Et ça nini? Oui, c'est ça. Donc puis évidemment attends-toi parce que donc Pardon. C'est ça. Je m'excuse, papa, je m'excuse. Mais c'est ça. Donc c'est-à-dire. Oh, papa. Paouni, c'est ça. Paouni. Maman, tu connais Paouni? Paouni? Ouais. Non, mais il Paouni comme ça. Achille, il est bien. Naebi Achille, ça y est. Là, c'est bien. C'est parti, je dis bien. Bon, Nayawa parce que Achille ndeko na yo. Azui mwana nangai Paouni. Ça fait 2 jours que mwana nanda kote. Yangwana na tuni adresse balobi awande esika tata na ye. Achille avant Dakar. Alors, ce qui avant Dakar wate, c'est qu'il y a une adresse mususu. Vous pouvez savoir l'adresse de Sikazali. Non, je dis bien l'adresse. Maman, maman, mais ne te comprends comment comment moi na copier incompréhension en cas. Nani compréhension. Papa, problème. Nazolu comme on n'a pas eu. Na tenu bisika yo balobi azali na Chine. Na to na Chine et pas na bango lobby ezali yawo. Na yawo Chine azate. Tu ne peux pas toucher, ça peut me troubler moi. Na éviter ce qui baba pesa ki comment ba adresse moi ya sûr penza awa Chine azali. Mais ya lobby azali le. Na zali na mwana moko kaka esi vitu kana nini nanga. Mais ya lobby azali le. Dala, top. Papa, naluba vérité. Moi nous avons le nani Achille. Koku nangai. Ndago ya tata na ye. Kanzi Achille avanda kaunde. Papa tika no ba dialogue wala. Eza na kati ya ndako. Ozozwa ka le devant. Ata mopaya ye awa kaka yo zoloba. Yo mzo za mukolo ndako. Oza bokilo za mopaya na kati ya ndako. Soki mutu aye ko luka likambo awa patuna ngai. Yo koki kozwa ba makambo te, ozwa maloba oloba loka yo mukolo ndako. Bon, ta. Bukilo. Ndengo za kuluba wana ndo ngana ndako kaka toujours la kaka deva. Ça va. Kubanda lelo. Derrière. Yule la biloka kulia. C'est que derrière. Papa Achille avant la awate. Faut que je vous caille là c'est peut-être pour se tromper dans l'adresse. Hein? Vous tiens tranquille. Sylvie, et je vais acheter moi mobile now. Attends moi non, c'est maman. Madame, il n'y a pas de problème, madame. Vous allez nous lire bientôt là. Achille azalaka mwana ya mukoko Jean-Pierre. Ukende waduma tukituzinda. Achille mwanda kunila ngoyo. Ale kama mwanga mutu mwana pobolo. Bupetu za kurubusala ya mutu katika kangai na nuri kaka kuluba. Histoire annonce. Zalaki mwana moko azalaki na tata kitaka yemba. Tuko tatene asalaka mumbungu akendaka na mama na ye batiki mwana na ndako etage zomi na mibale batokeli ye mai batiki mwana bakangi bandako nyonso mwana vandi kuna likolo na 2e étage sikoyo diabolo moko azalaki kobima na mbuka wana mama mai esili na ndako ya komela mwana wana bimi akete na mai akokutana na diabolo wana mulai bafungula nyonso bandako mobimba ya mokili moto diabolo wana azali nango ina pesa kyo kasi diabolo te mwana wana diabolo wana lobi na kanyo mbote mama nakuya kotala oluka Paouni aza te non Paouni mwana na ngai azali alandaka Achille ayaka oko ayaka melela yade nanu akumi te nanu akumi te abuya. Ça fait 2 jours à ce moment là ndako te. Kasi alalaka na ye bisika mwana tangaka. Mais mwana na bino atangaka wapi? Soko zwi diplôme
grâce oyo batanga wana ya mikolo boyebi te na kokangisa bino talaka mwa ndako na bino oyo eloko nini me mwana na ngai azolanda nini awa eloko nini ya malongo ezali mwana na bino ye moko ayaka kolanda mobali ye nde alingi kobala mobali eloko nini ezali ye tozali na ndako olingi ezala ndenge nini ye ayaka kobala mobali ayaka na mbongo todiaka ayaka na biloko kodia todiaka bon alors ah oui c'est-à-dire mwana na ngai ayibaka mbongo ayelaka bino bodia c'est quoi ça je ne peux pas accepter ça je ne peux pas accepter ça je te dis je ne peux pas accepter ça nazoya na tracteur nazoya na tracteur mpe kamwa eloko oyo attention attention je suis un monsieur je suis un monsieur je dis que je suis un monsieur mais je vous dis non mais c'est quoi ça allez lâche sala oyo ozomona ozosala ya wana ya kitoko wana yango wana nde eza bien mpo na veni nabetelako lisolo moko boye nakita moni na vie nayebaka baninga nanga moko bazali kopise kaka lokolanga achide mak na libane pembe bazali kopise kaka na pasi boye lelo bakoma na bavie mosusu ozokofanda basi mpe kaka bantu basala ebongo kaka boye neti mpe yo ozosala nga boye lelo mpe na kobonga nazala reconnaissant kaka epai na yo ozokofanda continue kaka kosala boye nayebi ke nzambe aza na likolo oyo abimisaka moi ntongo nyonso nayebi un jour butu ekosila ntongo ekotana ezala esengo mpo na biso quant à moi je t'aime maman je t'aime toujours je t'aimerai toujours na otia kodecevoir yo to na babienfe nyonso okosala epai na leki ya moto leki vraimen moko boyi na ndako awa olandinga boyi na ndako toza na biso bien mama nde atindi nga alobi nango tikoka mwa mike mike yaya toyokaki na so bamessage na otilaki na yo ebika mama mpiaka ifalaki ena tokongola bambongo mpa bato baniongo nde nasangisika mwa mike abila mpe suka pardon kosilika te ayebi keza yango ka na osilika ndenge nini ya ozwango wapi nakozwango wapi akozwango wapi boni yo bien ndeni bino na ndako toza na biso bien ya siko na boye te oposa komi na dernière année talaka bapasi omo mama azomona ye kaka loboko moko na biso wana po alukaka apesaka ko bino bavie bakashekashe moyen te yaya okotikela ya na nga mpema temps libre tatanga ta yo moko ata yo moko mais c'est pour un temps ça va passer mobile batikelaka ye temps écoute c'est pas ça le moment bon nayi naloba boni makambo nyonso ndako eza bien toza na biso bien mais yo nde tikelaka mpe grand frère na nga temps atangaka toza po osa abima mpe ata licencie eza yango nuna ndenge mabebi yo nde tikela yaya na nga temps atanga atisa classe abonga comme ça biso efamille mpe enfin pas naoyebi so kolotala ye sukutuko aza mwana ya kolo mokili oyo nabotama lokola po nana yebeki akoma le roi des rois eza yango na ndenge mabe te ye nde atikelaka yo temps yango mpe kendaka mpa mosala mpe misala te mama oza jeune fille libala yango ya modele oyo bonyenga nakena so akei na okufa te merci pesa mama mbote na koko pesa koko 7 bis 7 na bi 7 ya so ezangi moko Achille, oh, viens venir. Viens, petit manille. Vraiment. Achille, kuna na parking. Bapsi yo diake, père la petit ko, basi ko yo sa. O vandia. Petit. Père la paun, basi ko sa. Ami ta so bima. Paouni, viens, Paouni. Mais voilà, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je fais moi. Je t'ai eu. Qu'est-ce que je fais? Voilà.
Tu peux me fuir, mais je t'ai eu. Je t'ai eu. Et tu en auras maintenant. Tu en auras pour ton compte. Merde. Oui. Ouais. Mais tu es où, toi? Voilà. Yo, mes collègues, ceux qui ont une voiture, hein, c'est toujours comme ça. Nazobi Masiko, amène-moi la voiture vite. Ouais. Eh, koleke pa na yete. Koleke pa na yete. Directement, oui, ok. Ça va. Madame. Ngai. Likambo papa. Likambo te, madame Yaka. Mbote, madame. Mbote papa. Sanga nini, madame? Sango te. Te, namoni yo kaka nayoki motema na ngai esepeli nabenga yo. Papa. Oyebi ngai? Nayebi yo te, me namoni yo. Komona nani? Mama Mindondo. Mindondo. Ofandaka wapi? Navanda kuna na njili na se wana. Kota sekomafu. Omonani kaka oza na eloko moko na kati ya motema na yo wana. Pe omoni hein? Moko négligé mais oza mwasi kitoko. Je pense que c'est le moyen qui manque pour faire ça. Papa makamba kitoko wana totika tokongo batela bana te. Naza mama mobimba papa kolanda mpona boye te. Mwana nga liboso kutu aza na terminal na université. Aza na deuxième licence bazokola kala mingi te papa. Ah bon? Naza mpe na bamapasa abuta su bana nga mapasa mibale. Quand ba circonstance a vie mutu tosala ke to se retrouver boye. Tout cela ne peut pas arrêter makambo eza na kati ya motema. Voilà, soka tunanga de visite ya mboyo. Yayi, je vais m'occuper de toi et même de tes enfants. Hein? Hein? Oza la beauté moko intérieure, hein? Mais yo moko ozo monango te. Ça c'est vrai, je te le dis. Papa, je te flatte pas. Hein? Mais Mindondo, tu mobali? C'est pas vrai. C'est pas vrai, je rêve. Mais... Pardon, papa, Limbisanga, oza mobali lokola nga, nakoko sauter. Il faut naître sur la vérité. Hein? Non, moi, oza kinois pensate, hein? Mais tant mieux. Yoza mobali, ngaza mobali. Mais moi, moi, si yo oza peme na ye, oyebi ete. Na senge na yebi sayo la vérité. Mais moi, si oyo oza na peme na ye, mais atonda libabe. Papa, Kinshasa na biso oyo, moi ça cause na sida, moi ça cause na maladie ndenge, moi ça cause na libabe. Oyeba te? Papa, tikana sundolo kipaka, nakoko soto. Moi na mwasi oyo, na sundolela ye bana nanga. Parce que aza na libabe. Topesa ye cadeau. Topesa ye cadeau. Ya bana oyo ngai alobi na botana ye. Hein papa? Keba kokota makambo ya basi ya Kinshasa. Nde botemi awa bo na oyebi ke nazolenga parce que nako comprendre que yoko ozomona magnétisme moko te na nzoto na yo. Mais c'est pas possible papa. Mais regardez-moi. Mindondo c'est quoi ça? Hein? Au plus ça peut dire papa na mobala batu. Papa keba papa na émission keba hein? Avant d'attendre au salut hein. Je m'excuse beaucoup hein. Oh ba lobi wana eza ya bango. Mais yanga motema ezoloba makambo misusu. Je te reconfirme encore une fois de plus.
nakomema yo quelque part tofanda tosolola bien oyebisanga mpe makambo oyo bango bauti koloba. Je sais que moi je suis un homme, lui aussi c'est un homme. Ce qui lui est arrivé peut m'arriver, mais j'aimerais qu'on parle parce que yanga mote monsieur tout imamé. Papa, on na kei po nazokende campus kotikela mwana na bibo. Carte de visite oza nango. Kota la cabine benga ngai na koyebisa yo esika tokokutana, OK? Merci beaucoup. TBW Worldwide. Ilinguru Mani. Trust Business Worldwide. Awa Nakajama. Bokende mosika te komitelengana kotambola pamba pamba okoneko lobungana. Boya kayepai na biso solution makasi. Bokuta ba service autour na emballage ba formalité douanière, ba achat par correspondance, communication, ba différentes transactions. Boya epai na biso. Biloko nyonso bokokona bokuta ngona. TBW pembeni angele osima malamu adresse wana angele ya orange proof na corner ya bisbuta awa na biso na TBW confiance devoir na biso koservi bamilio toyokani. Jésus, Jésus-Christ a descendant à David. David na tour na épée nani Abraham. Ozo banda bakoko na bakoko quand on est kaki. Mais ce que nous voulons que l'église. Yo. Et là nous sommes boy so. Manga na bilamba olade. Wana raison wana. Yo za bilamba te. Bo olate za. Wana kino alingi de ko mate musane ko fana na koko ko beta masolo ko beta masolo. De bimada ozani. Ngana bana kena pa mbala ngasa pesela ngato. Mobala ko mobetela ngato lo wana ko ko exagérer. Près d'autres ils ont mariage te. Aka ko so ko ndako abimisa ko mona ezani. Ngakuti uza kukosela ngamaka. Ndika munyozo kaka koko, ndika munyozo kaka koko. Ngana pimela ka yo kende egidisi. Zambe atala bilamba. Mais maman iso totali bien mtozo bebisa bana. C'est du Yolande mutu bakasika pona yo mama. Na kukufa kaka pona. Papa. Papa. Stop. Ngata tamino? Nini boy? Banyama. Dis. La dernière fois Achille a pas nangana. Neko yebisa binango. La dernière fois. Okinga? Maman yoza témoin. Nazozo ba menace ya Achille. Asa mwana nga? Papa. Na pesa bino cadeau ya Achille. Papa. Bozona nanga pourquoi? Na yeko yebisa. Ba téléphone ko déranger ngai. Té, si vous avez un problème na bokilo na ye, c'est pas mon problème. Yo na moni osadi ndoki. On vous a trouvé à Koloba Yangwana. Merci. À bon attendeur, salut. Ceux qui n'a boki Achille boko, wande bokoloba. Kukumbuka te, osadi capable. Nakei. OK, nani jire na Bible ke basabana na yote. O pesinga cadeau boki mutu so ba o pesinga. Kala, on jure bino mo na Bible mabino. Oyebe pas te. Besito. Nini boy? Bana yote. Ya solo champion bana basabana na yote. Maman, aliko discuter na yote. Aliko discuter. Ngana moni pas bana nga. Très bien. Achille soka yepa na ngabo yoka sango. Terminé le côté. Merci beaucoup. Nakupuma yo ndoki. Merci beaucoup. Allez, allez. Allez. Ukuzape bulamu na mukirite yo. Zambe akanzambe. Ayaka kapana ngabo. Champion lo wake. Mwana yo. Upesi ngai pasi na bakoko na ngai. Ndoki. Okondima champion ngana mona le passe na ba classe. Le longa. Soba ya tata. Likambute. Mama tusali papa ni. Likambute. Mandanie. Zambe akusali sabino. Sala papa ni mama. Zambe akusali sabino tika kulela. Tuzala kaka na pasi likambute. Ndoki ya tata ya buyi. Omubali okenda kupala ye wana. Nasa kumona pasi ya moni zinga pasi wa kusala bilanga. Koko mababu mwe bisingize solo. Sylvie, mukolo wana ntango naza kuluba mbonzi oyo ibombi makambo mingi ezalaki pamba te isengelaki na lwilo makambo wana ndenge omonaka shiri wana mwana ya papa vema jean pierre ongana buki
bazaki na mapasa tango babuta maki mapasa mibale mwana nanga mukoko na yebaka te soki nini nayebi te soki limor soki lamor soki limer nayebi te alingaka bana wana te nayebi eza mpasi ko kanzi kanga kaka mokili termine usengela kuyeba pe Sylvie, maman, mais ce rouge bonnet, problème. Comment tu chaleur? Non, non, faut que tu me dises. Quand c'était le bloqué, tu comprends, tu comprends déjà ma coupe de ça là. Dans son ventilateur, les autres salades, il faut m'y souhaiter là. Babilo kuna bango baza kutia oyo soki kilio. Voyez-moi ça. Greo bataka mona na mbego yo petata. Asa mwana ntango nyoso. Ah, ça comédie hein. Mais tala bopeto. Oyibi makambo ya tata yo pozo la ndambo ya comédie na ye. Nga soki na zoloba tanto uti na restitue pas na biso kuna. Mais yo on va na kunyaka na lokolo makambo yo lingi nga na bana kolobaka. On dirait nga na zana makambo ya kolobaka bote. Ayo. Mwana mtu kitu kilizoba. Ah, bopeto. Ah, papa. Alors, oh, tata yo pelo ngona mapenzi tena utala. Olingo kuka mwana. Mapenzi tena obi. Ah, nzete bakalaka ngo bondire barrage. Yempa la kana meso ya butala. Sans effet, hein. Sans effet. Oh, ni bopeto. Papa, nazali komona ngana yeso. Namonaki lipapa moko boye na pe ya suki na ngai ya salon esali $100. Lipapa? Na pe ya suki na yo esali $100? Oh, lipapa nini? Lipapa na bana oza ton anniversaire kama. Mais Jean-Pierre, moi on a fait fois à la page. Mais nazo est-ce qu'elle a soigné? Hein? Nani était moi la souffrir. Ah, pour souffrir na nini maman? Hein? La kata ndako na ngamu ta souffrir. Mais on dirait que na kina moi ndambo tikala kia. Non, Jean-Pierre va blague. T'es blague. On a moi que on a moi soit la pépé là. Ya wapi ah. Bopeto. Effectivement. Di, Sylvie namona yango. Oyo kinga. Oyo eza billet oyo sengi. Nga tata na ona kopi milio loko te. Osinga $100 et je te donne $100. Vous comprenez? Papa ya bien na coiffure salon. On va ça là un jour. On va ça que je vois na maman nous ta sepeleki na nga moko na butu ne bisenga bi soki wana yango. Allez, ma fille, $100. Voilà. Sylvie. Sylvie. Nina. Papa. Dona mbongo. Kasi Sylvie olobaki osomba litoko na kosalisa soki no. Papa. Omoni mbongo. Omoni nde mwana na obota vraiment. Yashi. Ndenge azosouffrir na baklasse na ye. Pourquoi pas okopesa ta de plus que oyo ata 200 mpona baklasse neke ngai moto obota te mpona nini baopesa ngo te pa ya chute de plus que ata $200 mpona baklasse na ye. Sylvie. Sylvie? Makambo oyo twa? Nani ayebi biso makambo boye? Sylvie, makambo oyo twa? Sylvie, osengaki nga mbongo napesi yo eko makambo ya shili ça veut dire quoi? Makambo oyo twa? Sylvie. Bato quartier. Quartier elingi ngai te. Quartier elingi ngai te. Non, quartier elingi biso te. Jean-Pierre, yambula buzoba, bato quartier wapi? Tala. Jean-Pierre. Tangu ikuki ya kumettre les yeux sur les points. Ce qui vient, vient. Oui, oui, il y a. Il y a. Bui. Ngai tata. Mtu na lubaki na Sylvie. Bon, ngai pe na lembi na ndako. Yo lobaki na ye nini? Voilà. Mettre les yeux sur les points. Sylvie. Papa kata. Tangu na lobaka na papa na yo koboma libala na biso yo oyebi yango te. Omoni siko makambo ezoleka. Pardon, nangina yo kama papa lobi na Sylvie. Papa loba makambo lobi na Sylvie. Obi nini? Pupeto. Kala na pi.
Loba, parce que tu m'as créé un problème. Ah. Loba, non. Voilà. Asili ali usiza class. Aza kuzanga $20 kuna kusuma nani bisi na bango. Aza kupini makulu. $20 kuna kusita kusuma pabia pamba bisi. Aza kuzanga kanti kuna salon ale $100 ibimi. Ne kanti mwana yo mtu buta te. Asili naba mapasa yo mtu buta. Nani akusala soki yo kuma mbange. Papa, makamini yo zo ya kulukela ngala libala na ngai. Bino mtu buta kuluko makambo ngai te. Papa, tu m'as tué, papa, tu m'as tué. Momingai, papa. Jean-Pierre. Ah, Jésus. Papa Ndoki. Je suis ma camarade, papa na yo. Au moins si complet sur Suki. Aïe pour combien on a le pas là. Le papa ne Papa nana tinyo makambo boy ko papa. Bona nini? Abomelinga libala. Mote kambaki mose kuna na esopeli konzi na moto. Moto na yo. Moto elembo ya molimo le feu de Moa. Kolo tobeleli lelo molimo ekita pe osala Yesu. Moto na yo. Moto e. Mindondo. Osaka wana? Nabaki noni? Hein? Mais nda moni ozo lukana na kwa. Nabaki noni? Nabaki na yo na pesio 5 minutes. Je sors, je vais me promener et na sakoya. Hein dit? Donc, c'est comme ça que ta famille t'a dit. Hein? Tu prends tes enfants, tu prends le garçon qui n'est pas là, et puis dégagez. Je te donne juste 5 minutes. Au saline. Yo, moi, si Alibaba, non, comptez pas là. Mais comment surtout un gars est commis à. C'est quoi ça? Tu prends tes enfants, je te les donne en cadeau. Allez, dégagez. Partez, hein? Partez maintenant. Maman, l'omba. Hein? Mais ça fait. T'as la bibi. Papa na yo bobi sa kwa enanga. Oh, c'est mal de même. Oya kala. Oya kala nazo arranger ko. Alinga modelo basala na la fois passée. Obinga nde couleur nga na lingaka. Parce que moi sur la tiango, ah na c'est pela trop. Parce que ba misusu moni a ko changer perruque sur du mèche par rapport na bilamba zolati. Ngai funa sala eloko yozolinga na koyi kokende à l'encontre ya ba makanisi na ote. Qui jamais kokende à l'encontre ya makanisi mobali. Ozomona. Parce que mobali azaka mobali couleur yo doit nde couleur nga na lingi. Mais Yoni, un petit problème de quoi? Hein? Dis. Mais pourquoi tu me suis partout comme ça? Ça veut dire quoi? Hein? Nga na Noni. Na baki Noni. Na baki na maman Noni comme ni. Hein? Mais dis, Katina yo, na ngai na ba na surtout ba pasana, c'était fini. Même avec ta mère. On nous comprend, hein? Dis, oh ya, mais regardez-moi ça. Achille. Mais Katina yo, na ngai, na maman na yo, na baleki na basi, mais nga na sina kata makambo. Na ko continuer maman binote, wa san libabe na nzoto na e. Mais je vous ai donné cadeau à votre maman. Pourquoi vous me suivez? Bozo lukanini. Mais na pesa bino cadeau na maman na bino. C'est fini. Mais les bobeto, t'as makambo. Jean-Pierre, ngala wondima ote. Oh, ça wondo. On a moni bozo sa aventure. Alors, aventure na bilo musika. Bobeto, nga dans sa voiture? Dans sa voiture? Si. Dis, allez, disparais. Disparais. Ouais, mais maintenant, vous avez la carte d'or. Disparais maintenant. J'ai dit maintenant. Merci papa, c'est maintenant que j'ai compris. Toutefois, je suis un homme. Tôt ou tard, l'avenir me donnera raison. Au revoir. Yadi. Kali. Humour. D'abord, Guimé. Lutika. Tanti Mono, la vérité. Moto ekambaki mose kuna na esopeli konzi na moto. Moto na yo, moto elembo ya molimo le feu de Moa. Kolo tobeleli lelo molimo ekita pe osala Yesu.
Même que mikono ko comprend poso na te papa na ngai. Ntombla no partout marangai place tout partout que na yo papa. Pour yo ko bala ngai comme misu makambe belé bo chez na ngai. Est-ce que ça la bongo? Tu sais ma chère, ma tête est beaucoup plus branchée sur le problème de l'enfant. Omoni yo moko ndenge nini totamboliti. Mutu na ngai sikoyo il faut epema vraiment pour tenakanisa makambo mususu. Tu n'as qu'à te tranquilliser, on verra ça plus tard. Chérie, na boy tino di makamba mwana. Nga muna mwana totamba to kai mwana mais to umi di papa. Il faut na muna clair. Na ba bi posto na ngai na papa. Ata muna zo muna te mais ngai funa za confipi na part na ke. Na ti espoir na ngai pa no na ebi ke to lo bien en fait. De part na ngai pa na papa na ngai. Hein chérie. Et ça pour monter papa. Ma chère, moi je pense que il faut donner le temps au temps. Tozelati, tango makambo bosila. Nazana yote, je te fais sortir partout. La plupart des gens baïbi te copine nangai. Mais moi je pense, comme je te l'ai dit, donnons le temps au temps et on va voir ce qui pourra arriver plus tard. Mais chérie, la beauté, tu as mis dans le partout chérie nangai. Mais faut là ba esika ni otanga place à poser pour au manunga partout mettant sur les esika pas non papa. Moi na bunga ki wa mona ni mais faut au la place na place à la laisse papa. Bon, je pense que tu m'as compris. Laissons le temps au temps et le reste on verra plus tard, ok? Ça va mais nani kana bisika. Ok. Moto ekambaki mose kuna na esopeli konzi na moto moto na yo moto elembo ya molimo kolo tobeleli lelo molimo ekita Non, ici c'est la classe. Oui, mais c'est bien. Voilà. Mais c'est quand la linga collée à l'angaï. Bon, écoute, revenons quand même à notre mouton. Yo, oui, c'est un makambo ya moi dans la classe. Na siri si makambo naso. Na lobby, na koma landa kuna yo parce que ça va me permettre. Attends, quand examen B. Ma chère, je vais t'arranger cette histoire-là très très bien. Attends prochainement na Omimayo. Bon appétit quand même. Vous allez à terre? Merci, mais tu sais, quand on a quelque chose à cœur, il faut nécessairement qu'on termine ça. Bon, mais il y a encore une situation. Ah bon? Moi, moi, si garçon, moi, j'ai cherché le garçon, il restait moins un, n'a décidé qu'à Bakangay. Ah bon? Bah, mais comme la fille insiste, moi je dis, bah, est-ce que c'est le même garçon ou c'est un autre? Oh non, fiancé Nanga Boina Boina. Bon, ce qui est fiancé Nayo Moussousou. Amen, je vais voir ça. Mais tu sais, Mikolo Yobana Bazali, ceux qui nous venons pour nous présenter, Bayelio, moi et Loco, il faut que tu acceptes. Si tu prends ça, tu acceptes que ta fille va pouvoir partir.
soki asombi 4 kiti ya pembe ya place oyo asombi montre pendile asombi matele soki ya 12 nini yango abali papa nazoyebi so nasi nayebisa yango oyo nga na vivre na libala na nga nayebi te nayebi te mpenza nzambe ka alalaka te na ndenge mwana nga azosisa classe nayebi ke meme na nsima mwana nga nakobika na vie e bamapasi wana mpe moko aza na fiancé mais vraiment natalaka ye mpenza fiancé yango donc moye te naye kocomprendre lelo mpenza ke baparent basedaka bana mpona pasi mpona pasi donc so nazalaki mama moko dur te me bana nga baza ndenge baza te surtout ke nazalaka na mama gataka bango na ndingaka biloko wana. Non mais de ce côté là je te félicite pour nazotala bana yango ndenge bazokende. Les mapas ça c'est déjà bon. Namonaki mokolo wana naleki na ville ye na moto na ye wana pembeni bazotala. Ka partir photo na lakisaka yo. Ouais. Mais fallait benga et. Non, elle me connaît pas, je pouvais pas faire ça, tu sais. Vous mon a Jean-Pierre, comme moi on a aussi ça mes classes. Ce moyen ils allaient voir aussi na ngai na kusala pa. Donc mon so azo sala ngana kusala bien ba te connaît ba kusala bien. Pour ça il y a pas de problème. Tu amènes le dossier. Même si je partais, je vais donner seulement les instructions. Comme ça quand on a besoin, on a peut-être déjà au salle. Merci beaucoup. Nzamba tika bana na été vraiment. Na souffrir na bana ngai. Na yo ka passe papa. Ti mona ngana lo ba te so na mvandi ka mie bo na ni. Natala na ngembo. Bana. Dessert, maman. Ouais, ouais. Ah, mon lit. Papa, la boule. Oyo. Nalinga dessert mingi. Oh, oyo comment non? Kilimanjaro. Ah bon? Bah oui. Papa, en tout cas félicitations hein. Les Parisiens, ça vraiment les Parisiens quoi. Donc tous on a poto kaka. Tina vous êtes até pour ça na kata. En tout cas papa. Souka. boulot. Vas-y. Mais quand kangama. Eh, ils ont un gâteau crème hein. Crème maman. Mais baza moins cher. Kaka na ndenge na tanga na menu na moins cher momo kaka. Mais biloko nyonso na kati. Mama yazo participer à la reconstruction à Congo na moni. En tout cas, les femmes naï dans l'âme pour avoir na makambo quoi. Bon, ils sont la polo joli à classe. Les Parisiens déjà na quoi. C'est bon. retard boye banda kala na banda ozelo basala moninga boye natisaki ofale nakezwa biloko oyo te na limani wana te oyo ofale nazopa ya mamije ata kokokeza biloko ngo banda kala na tasi po basala mais quand même naye quand même talaka siko oloba nini mpa mama dot talaka ke umeli bando predo tanga papa na ngai nayebisaki yo ke naozela biloko oyo ofale uta braza so eye comme ça tosali yango mwa ndambo eza déjà eske ndambo wana ekoka na makambo wana oyebi ke mpana biso bakoma olobaloba ata yo moko eza mpe na odot toavanse mpe topusanaka papa ekomosalanga so okende na fete ya famille boye bakobala mokolo osala pe bakobala mokolo papa na ngai nayebisaki yo ke naza na mwa ndambu naozela biloko oyo ufe uta Brazzaville so eye nasangisi yango comme ça nasali yango bapresse nga boye ndeni est ce que makambo basala yango na ndambu fe ezala eloko ya mobimba comme ça osali yango mbala moko kebe papa na ngai eya okoma lokola o jésus revient bientôt mais quand date eyebani tozela nini ti yesu akosongaka lobalinga ekoma tota datu na paradis kuno bien lifelo mabala ezalaka nayebi ke tobaa biso yo moto omona ngo grave mais nanga natuna mama amina chanze ya solo namokilano mama nakomi donc yokamina saisai mama komi ngebongebu tika akomata bongo te papa na tosuki tomona biso boye te papa na ngai talaka nde mama kosi biso na pasi tala tomoni boye kaka na ye moko papa na biso sans suite mais namoni nzambe akoma osunga na ye mais esheri obilangano siko tosuka wa makambo mpe ya chine c'est confirmé, c'est pour bientôt. Date ma fixée dans le thème
moka ndenge azomonela ya bakala mingi te soki okanga moka nalata te ela pozomela na machine eza no posé wana eza na biso bana mibali naosa yango donc eleka bango bien eza na likambo moso ekomi près déjà na réglé déjà moi situation moko mpona ye donc azala ne posé azala ne posé de lo monte ete kosimanga boye te ozoya mabe nayaka mabe nayaka mabe nalinga yango te mosala mosala esanga contact na pena naposa voiture oexplike nga mosala mosala ne toi na programme donc toute la semaine Pierrette Mikolo nga nazalaka ozalaka na yokana nga olobilanga makambo ndako netuni makambo esi explike nga makambo ndako nga nalebi mpenza tomani biso bien Pierrette vraiment totolia te bon na resto pas todi osepeli te likelemba olia likelemba Pierrette anda yo mokoloba lobana yokende kokima ndako otika mwasi oyepa na nga Allô, oui? Allô? Allô, oui, patron? Ah, c'est patron? Ah, bon, mais respect, patron. Oui, patron, je suis. Comment? Une urgence? Au bureau? Quoi? Les auditeurs? Mais patron, il devait venir dans une semaine. Comment vous avez précipité les choses comme ça? Ah ben je sais que c'est pas vous, patron, excusez-moi. Oui. Mais non, patron, est-ce que vous pouvez pas faire qu'ils arrivent dans une semaine? Hein? Qu'on garde un peu les échéances, quoi. Patron ne peut pas contrôler quelqu'un comme ça. Hein? Je comprends, c'est une urgence, mais c'est pas comme ça, patron. Oui, d'accord. Si, je comprends. Bon, d'accord. Ok, alors, tout à l'heure, j'arrive. Mais merci, patron, mes respects. Mes respects. D'accord, merci. Pierrette, mais... Makambo changé, hein? Non, makambo changé. Tala, programme otaki na poko lelo to katango. ozalaka boye makambo nyonso kaka patron tovandaka boye patron abengi yango patron makangu na te tala mosala eza tata te tokende nzela moko ande naza na tata te naza na mama te ngai urgence te tokende nzela moko explike nga eloko moko te ota na voiture te naza na problème moko urgent urgence moko ezana urgence moko ezana mona ngo ndeni voiture nzambe automatique nakokota tokende nzela moko tokende nzela moko nakotia mpe banzomba ngo te kukwa non eza urgence Pierrette urgence etalinga te tokovandaka te ovandaka te tokovandaka boye ozospikanga baurgence tokende nzela moko tokende nzela moko moto na yo moto etumbaki etumbelo tambolelia Mbonge, nabenga nani? Asekisa ngai. Omosekisa ngai sikoyo. Kasi yo bakaza bora shi. Yaka. Okimani yaka. Yaka ti ozo kimani. Merci là. Hela. Tika ngo mabe. Yaka na malembe yaka. Yaka te mama. Olingi mikolo ozoki makuna ni. Olingi mibalo ko makamte. Moni, yo bakaza bora shi. Mungu ngola kusanini. Non, ouais, maman, bébé, pour la bonne une de secondes, hein? Pour le local, là, il faut m'aller, maman. Yaka. Yo ne kashite. Obanga te ba ya camarade ya na ote. Kindumba boy, boni kichela mafuta boyo. Dem si tikangai, mama. Kema mibali.
hein na otuna keba pardon oya pardon pesa papa pesa mais si le score mon temps vient m'appeler tout monde c'est ça je me donne ma colo na pesa moi shi na kolakisa moi ya na kolakisa moi shi na leka shi to kata soni onke makolo kuli papa na kotika mapa bino ko samba mwana mke ko banga mibala ba yaya te kuli kituma miss makasi bosalanga na vi na o nde na telemi na modi mokonga na yebaki yo ozoka ngai mpona olingo tesevanga ndenge wana mpona eloko ya kosimbanga te tika ngai longa maboko nango longa maboko no nazebisa ye moko ozolandanga na te ye moko ozolandanga chéri pardon chéri oh mama okotika pondo te vraiment biso tozobala tokolia kitoko kuna mpasi baoyamba biso en tout cas nalobi sikoyo vraiment lokola tokomi boye mbuka eza koningana bato badiaka so na fete batundaka kaka likolo ya susu bakopesa yo wana sikoyo okotunda ngo wana okantinga na vai nazozela yo so taxi na luwaki nga na okende na nga naza kolamba dimbondo na ngai boya kolela wana koko yo kaka te siko ozosukolaki olakaki okenda na motoki na yo otokela pondu na fete bana motoki ya nini kana za mobadi ya kodinganga kuna po ayokanga suka boye pete tovandi siko biso tozelaka kaka yango ye ashile yango akenda koluka moningane mpona bafoto ti sikoyo ashile boza koluka aza na ndako ye moto aselela bodingu na ye ndenge wana akende wapi aza koto prese mais asala to ya tokendaka kasi te bandeko ya ashile okende ebeli te mama ashile nakotika yo ashili yo mpiyaga te papa koko nazotalaka ere ezolekanga bitato abungana na vianinga be ino makambo ndele zamala moninga na nga kokwa te nga nadingaka yo ko odingaka bakoko tosaba naodinga bakoko noto olinge akodinga ye te utadingi bakoko na nga te nga nadinga ye siko ayo yo moko sike papa olanda kaka kuna epa pa ozalaka na papa oza bana bitike mama tika kolobaka na bana biloka wana mabe mpenza bana bitike basa na papa na bangu papa na ngai natuna soki akoya obi akoya te po tokomine na momo tolongi tobwanda buka bamboma tolonaka akozwa ye nalingi nanga baproblème to mwana nga bali nga naza ntango na insistaki papa po papa na bango aza ça qui fait ça veut dire aza papa sa mwana nanga nkanzi je regrette je regrette nini je regrette grete ko akoya te mama kolobaka biloko ya bongo te foko oyeba koprotege bana ngai aza mama na bango bana ngai baza sous protection na ngai moko nzambe aza azobatela mais fonga nalanda makala moto likolo ya motu mama alia mbongo ya babibishi ngai nalingi jean pierre alia mbongo ya bana na ye mama nzambe akopambola aya kodia ngai mpe naza kotala adia mbongo ngai naza komona mpasi boye na konte nini ya biki yo ya tike yo na konte ya nini aya nanokosimbe na pantron akoyukanga malamu akoyukanga sulu banga bukilo tika na ruba mpona moni mpasi mpenza moyenza te mais pasi yango soki koma kozwa bisengo te pasi yango koma kozwa bisengo te bisengo wana ndingi namona ngai moko namoni pasi bilanga tala mabongo ndenge ekumi tala bongo ye avandaki kuna atiki bana ye anatosako antuka mama soki toliaka te tia banda kobokola bana te tobanda kolia te mama tika biloko apampamba wana bon tala bukilo kubumba mpe eza malamu te donc ce qui vient vient ndenge balobaka ce qui vient vient ndenge nakumi awa kuna ndenge koko olobaki awa soki papa kolia papa ça qui fait je regrette mokoko papa na bino jean pierre soki makambo nini elekaki na mosala kuna je regrette nini papa makambo ezalaki kuna na mosala na bango soki makambo nini wana nani
alobi kaka ye nani Jean-Pierre Mokoko asali va jour. Qui? Akweye kaka asali nani va jour. Evanui? Mais yansi asala kina moi. Kanti munene nzambe zisakulakisa mana nzutu na yeye. Zakusosura te. Yaza wapi? Eh papa, epupitela ngoza wapi bandeko na kende? Usala nini? Mama. Usala nini? Usala nini? Mama. La passion ya monzaki biso. Tolande bengana biso Mama na bina za mayele te. Mama okende te. Mama papa sala biso papa ya bengana biso. Mama okende. Ada ya shilie mo pa okende. Sala bulanda koko na bino tazaka papa na bino. Koko. Aza. Aza na kupitela munene. Oh. Tukende kaka Oh baleki aza papa oyo na nzela na ye biso toye na mokili. Alors donc so mariage yango ekozela mama so mariage yango ekozela nakipe na papa na ngai importe situation oyo elekeli ngai na baleki na nga aza papa na nzela na ye toye na mokili. Koko telema tokende. C'est ça, c'est grave. Ah bon? Nous avons le baboye. Papa n'a pas jour. Donc moi je suis à Kima. Ouais. Akimi Susuni. Maman vous faites. Akimi Lini. Akima moi je suis. Les enfants. Kasamoni mutakufi. Ce qui vous donne les botines ni mon apotute. Akuminakti. Nikamute, ngana okipango. Inakti yo peko. Ngana okipe nazali. La ebi nzambe muta permettre yelo kone sala ba. Telema tokende. Merci. Telema tokende koko. Telema na tokende. Ah, bonjour. Mwana ngali boso ya bibale ya misato papa ya koko na bango. Ulandi ngai tiawa. Hein? Mukulu wanu yaki yo muta français kwasi. Hein? Yo tado yo mutu beta kinga yawa. Akangela kinga ndia abeta kinga yo. Hein? Uyo kusala. Kilo ya shiko. Bokilo nazo kilo bala mu papa. Kasi moi c'est na yemda yaki awa. Kilo mission. Mama peksa na bala. Donc tu comprends te likamu nini? Mama. Papa likamu nini? Likamu nini? Kasi tato yo ayaki kobeta wanga tata irombe. Méchant. Yepe mtu amenasa kinga na France mula ya cha. Indondo, tu m'as jamais dit que tu habitais ici. Et je comprends plus rien. C'est ton fils, c'est lui qui vient marier ma fille. Oui, c'est ton fils. Fils de lui. Donc, moi, je suis un bala à Chile. C'est moi, je suis penza. Affirmatif. Affirmatif. Zongi sous le vous na la kisabino ke auto sali penza eza film botala ngo so ba critique eza kitoko ko pesa so pesa biso so ki ko ba taper le solo ezali comme mon mesano bon ba gros bisous na Vincent Nike za yana nga bana mokile bando za na Hollande yana nga Gauthier di Kenzo tala ka vient na mikolo yo mo ebika na bonga pona yo à part yana na camarade na Léonie Johnson tala cassette pesa nga ba suite ma chère. Comité qui a vite ozanga papa nanga comité qui a vite monté me vanda wana yo zanga osomba kasete o defa kasete monté mo kenda osombi na mwasi na la belle hollandaise na ba mapasa nanga ba gros bisous keri ka mwanga mon époux ba gros bisous bande konanga ya poto na pesi bino mbote mingi Europe mobimba Amérique Asie et tout na pesi bino mbote belé ngai yo boyebi mbonge na bino nasalaka mpo na bino napesi ndeko na ngai mbote kingambo ntimikade na limane kwa na mwasi na yo komona ye donc mwasi na yo kato Katerina na mwana bino na mwana nga kwa lisi Laetitia na Aristote napesi no mbota trop kingambo ntimikade mbota trop papa kwa mbota trop napesi mbote na mama leki na nga na Hollande Émilie Monzale très fort maman de zelo kota na bakini
na bo santé beau frère nga butche na moi sino mona mayele ko Marie-Jeanne kwa mbota trop na kena à Londres na pesi ndeko nga moi si couleur préférée mère double bulldozer na pesi Angèle mbota trop na pesi Sylvette Mambu mbote belé Ibika kana pesi mbota trop na bo santé na France na Argentine frère Massamba na Olivier sans pour na pesi bino mbote ebelé donc nazali bino monata pona bino bino sala pona nga na otinda ba gros bisous na Bijou Mabaya mwana ya mama Tete Lisumbu na kati ya Londres ba bisous ye moko azomona kaka tala kaka bongo na otinda susu ba mbote ya trop na mwana ngai Bob mwana ya mama Jackie mwana ya papa Kazeka na kati ya Allemagne na otinda mbote ya trop et puis elle qui no wo pe atindeli mbote ya trop tala kaka bosomba botala ngai et puis leki na ngai na kati ya Toulouse Micheline Njoko ya ngai moko ba bizu ya trop ya na leki na ngam pasi oya uta na baleti kwa koma na kati ya Toulouse mbote ya trop ba bizu full et puis nazo pesa su mbote ya mingi et pa ya Jetou Matukala na kati ya Suisse chéri na nga na leli yo fort yo tala kaka ba bizu ya trop yo na bana na pesi su mbote ya mingi et pa ya Kapinga mwana ya papa Kapinga na Chikapa na pesi yo mbote ya trop na Titi mwasi ya Pamphile la cool na kati ya Suisse mbote ya trop bien ngai Jean-Pierre Moukoko nazali artiste na banzi na tourné na plusieurs films bino mutu botala ba film wana bozo sepela ba film wana mais naza eloko penza koloba te parce que remerciement euta pa na bino so sepene loko esengeli o remercier mutu wana oyo asali ke yo sepela nango napesi mbote mingi na famille nango baza na France baza na Allemagne famille Moukoko Bumba Moukoko Marie-Louise aza na Nantes na pesi pe mobile na ye Rasta aza na Nantes na pesi pe mwana nga mobali aza na Nantes Patrick Moukoko aza na université na pesi pe mbote mingi na bébé Moukoko ye aza na Evry petite sœur nanga ata petite sœur nanga ozolinga nga te me nga nazolinga ye bango bien na pesi pe mbote mingi na Ani Moukoko na Hiro baza na Allemagne na Forzagne na pesi bango mbote mingi na pesi pe baleki nanga mibale tobotama biso misato ya mibali na pesi Alfred Moukoko pe Papi Moukoko o balingi ngai ndenge nazo jouer bakosalisa nga bakotinda nga o motema mongo elingi nasengi te me motema mongo eloba napesi adresse na nga to numéro ya telefone na nga naza na boîte email minuscule Moukoko Soubar Jean @yahoo.fr to numéro ya telefone 98 26 15 15. Merci. Na bandina on pesa bino mbote. Bonjour Paris, bonjour partout na mokili mobimba. Comme on a Pierrette Sasa. Na suma liboso bomona nga, omona nga no mte, pona zanga obatama. Babomba inga. Oyo yebi, so babombi po bimiso se lozelo wa bien. On babomba ngai, bino mo boyebi. Babomba inga na producteur na biso. Omone JC Songo. Donc hier on doit s'apporter à la fois dans la place na biso natanga ngai na bomba na ngati natanga na nga pe mo amkie natanga sinatanga ko producteur on soit linga bongo alinga batanga alingi batu bana classe alinga bato te oza so ndenge nini oyete biso batabongo bazati le roi so pour ngo mabongo na ndenga théâtre o saleli kaka ndenge ya bongo mais na normal toza so batu bon siko na pesa bambote na pimbo te papa na biso aux États-Unis vie émotion baby na kumbwana
vie émotion papa sasa napesi mbote famille sasa mobimba eza oza wapi soki omona sasa yo oyebi obima kaka na basasa na pi yo mbote atoza photocopie na biso na pi yo kaka mbote soki omona sasa na pi bacamarade na nga nyonso mbote napesi bacousin na nga Francis Edi Olga na pi bino mbote ngai yo mwana mama abi nakoli nakoli na nga nakomwa mutu nakoli te ti nakoli nakomi mpe mutu napesi mbote na bacamarade na nga ebele bibishika bongo namona okalame zwaka mboti napesika bamboti na bato ebele naomwako te na otangane na otikana ozwaka bamboti merci ye lisu na piese na biso ya sika kaka nde tomesanga kosepelisa bino boyebi tosepelaka mpe ke soki mwa bakritike eza banini eza bopesaka bolobela biso toza bato toluka ndenge ya koameliore batravail na biso tozalaka mpona bino bosepelaka kwa donc nakobosana te bato basoutenaka biso moralement physiquement et matériellement quoi donc toza na number 1 d'abord JC Songo West donc ye kolo bafere oyo tutosala toza so na Guy Songo la Perere du Canada troisièmement donc mama nango nalingaka mingi mama Eugénie Lokwa na Allemagne quoi na mobali na ye Richard Bolenge quoi donc frère nanga Pietro Mbia na Suisse na femme na ye Renate Lilion Emma Kagrave Boyebi sœur nanga bébé Mangala sœur nanga mama Eugénie Lokwa na Allemagne frère nanga Godard Mpasi na Londres Boyebi Pipet de Castelbajac na Londres pour la cassette, on a expliqué pour comprendre na Hollande. Alfred Ndakili de Pozaraï. Bonjour, je m'appelle Bibiche Sassa. Bon, dès que Bomoni, nous avons évolué dans la maison JC Songo. Bon, dès que nous avons fait ce que nous avons papa Sassa, en tout cas, papa, je t'aime beaucoup pour les États-Unis. Bon, famille Sassa Mobimba, en tout cas, nous avons fait bino boyebi dans la pièce bon moi on appelle famille ça mon frère Mouké je suis pas seule ici bon il y a aussi Pierrette il y a aussi les jumelles Fatina Mariam bino bon mon a randé ba colis bon à part ça on fait ça sous mbote na maître bino yo moyebi kaka le grand catcheur na kati ya Hollande na moi c'est énorme en tout cas na sepele makasi na ba appel na yo bon na peli sous parti ki yondo na kati ya Belgique bon bino boza kuna ba maman Fatou. Bon, on a invité en tout cas bon, c'est Makassi. Je demande à tous ceux-là qui ont apprécié le jeu, qui ont apprécié le travail que nous faisons, de m'appeler, moi personnellement Jean-Pierre Kadea, au 99 28 981. Moi, je vais aussi vous découvrir par beaucoup de fils. Et vous m'avez déjà découvert au niveau des images que vous voyez. J'aimerais bien que vous puissiez m'appeler pour me dire, surtout pour corriger ce que je suis en train de faire. Et c'est très important dans la vie. Yangwana na lobi na baninga eloko ezali eloko ebandi sikoyo comme monango ouragan. Nous avons pris en principe, nous avons sélectionné les meilleurs de Kinshasa et nous disons que nous allons vous faire du très bon travail. Alors, le bon travail ne peut venir qu'avec vos encouragements. C'est Ouragan Théâtre, c'est le moment ma casse, il y a moto. Donc, au lieu de Ouragan, donc ils ont conduit la Babylone, pam pam. Oh, ils ont besoin de sala. Donc ils ont créé mon artiste, mon talent, donc, maman le côté Anne-Marie, yo Zali, Oyebi, donc ils l'ouvrent le bangage à la Betaram. Justin Maseki Oyebi oza musika mais histoire babosa na histoire te donc faut yebaka oliaka na kasa ozomona donc botaka musane ezoleka toloba mingi te bino nem ko juger biso impact talaka lettre T très influent mais ça n'aura T T kaka lettre T plutôt profiter to kita na bela pour la repesa justement Ngondo Mbote, Papi Kenzo, Freddy Kenzo, Yabino Angwana,
Fifi Ferrari, ozawapi. Salama ngwana. Tobosani note bata ya London. To kibino. To profiter au pied de Bambote. Achille Mave. Libanais Pembele. Françoise Nzouzi. Mireille Mave. Bouf. Nelo Mbote. Bobo Batumbu. Wadanze. Eric Mave. Wadanze. Nakanisi na musika ba mère nanga na benga ba mère ya Yerusalem. O Yesu atikara po bosunga. Bino wana mère nanga Francine Songo. Mère ya yo salam yango wana. Ena mobali na ye Laura Sali bo théâtre e comme la na bana. Boya mba yango na boboto nyonso. Et puis na leki pour na pesa o mote de Dokaja. Yango wana mère Yvette Mbia ya bino yango wana boya mba yango. Idéa, le bourgeois gentil, Venanga Laura Sali, non aussi na Francine Songo à Londres, Serge Massengo, Togo Sanité Vinaché. Na ebandeli moninga, Nzambe asala kilola, aiko sala mokili, asali mbisi na mai. Aiko sala nzete, asala damu na eva. Maman, c'était en ce moment, libala e bandaki nedenie. Maman, c'était en ce moment, libala e bandaki nedenie. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala e botosi e mama perdino ozala gentil kisi ya libala e potosiema mwasi mosusu yokobala nzoko misombe eliliwa na bono akobebilisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato letre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mwasi mosusu yokobala nzoko misombe eliliwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga